Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Bote na bino tebe to boza mingi obozelaka info lingala journal ya peuple pona pelpe na autre fond la basa on biso pona ko esene no lenga au plénière ezalaki bongo organisé jeudi 27 avril dans l'Assemblée nationale et pas iwapi ba députés nationaux ba corriger pour la 47e fois état de siège na province ya Ituri pe à Nord Kivu ritima pindemi reportage. Ba députés nationaux ba décidé ko poussa pour la 47e fois état de siège na Ituri pe na Nord Kivu. Sur 379 députés ba participa ki na vote, 368 ba voté oui, 11 ba lobi non na projet yango oyo ezali kolobela prorogation ya état de siège na une partie ya territoire national. Nangambu mosusu 3 projets de loi oyo ezali ko autoriser ratification ya accord de prêt ya financement ba crédit yango pe ezalaki voté pe etundami na Sénat pour la lecture ya mibale plénière ya chambre basse ya parlement et salemaki jeudi 27 avril 2023 na salle de congrès ya palais du peuple na direction ya Christophe Mbosonko Diampwanga oyo azali bongo président nango na ordre du jour oyo ezalaki bongo ba matière ya boye examen ya vote ya projet ya loi oyo ezali kolobela autorisation ya prorogation ya état de siège na une partie ya territoire national balobela ki pe examen ya vote ya loi oyo ezali ko autoriser ratification ya accord de prêt numéro 21/3996 ya le 20 janvier 2023 oyo ezalaki signé entre RDC na Fonds africain ya développement FAD na Mokuse na titre ya projet ya construction ya corridor économique transnational RDC Angola. Phase 1 examen ya vote ya projet ya loi oyo ezali ko autoriser ratification ya accord ya financement ya crédit numéro 72 88/ZR ya le 30 mars 2023 oyo ezalaki signé entre RDC na Association internationale de développement UDA na Mokuse na titre ya appui budgétaire pour na oyo etali ba réforme économique fondamentale ya gouvernement pe politique ya développement na RDC. Examen ya vote ya projet ya loi autorisant ratification ya accord ya crédit numéro 78/84/ZR ya le 30 mars 2023 oyo ezalaki signé entre RDC na Association internationale pour le développement.
Bosimbake après débat moko ya makasi yango nyonso ezalaki déclaré recevable. Boye po na situation sécuritaire oyo ezali ko demeurer préoccupante mingi na zone ya Masisi Rutshuru Nyiragongo depuis quelques jours. Boye renforcement ba plusieurs positions ya ba terroristes ya M23 bango bazali kosala ba mouvement ya ndenge na ndenge na Runyoni na Chanzo Sabinyo na direction ya Tamungenga Kalengera na route nationale numéro 2 pe concentration na axe Bosendo Mabenga ezali ko confirmer renforcement ya présence na bango pe ba attaque na bango na ba troupes loyalistes renforcement oyo ezali pe visible à partir ya Kibumba côté rwandais pe environ na Tongo localité oyo ezali bongo na côté na bango na ngambu ya Rwanda. Bosimbake na sima l'explication oyo epesamaki epai ya ministre ya justice boye nyonso ezalaki bongo na ndenge ya malamu. Bosimbake pona oyo etali projet ya ratification ministre ya finance Nicolas Kazadi a présenté économie pe 23 députés bango bakomamaki pona koza maloba na débat ba député batalisaki ba appréhension na cycle ya endettement na oyo RDC azali ko glisser pe lisusu ba pesaki ba préoccupation na bango ya ndenge na ndenge pe vote esalemaki nyonso elekaki malamu. 4 projets ya loi oyo ezalaki voté na quasi unanimité pe etindamaki na Sénat pour la lecture ya mibale. Na masoli ensemble national bosonye ko simbete président Seni Denis Kadima a déposé qui jeudi 27 avril le rapport annuel ya exercice 2022-2023 na bureau ya chambre basse ya parlement azalaki accompagné na ba membre nyonso ya bureau na ye ya assemblée plénière et rythme pandémie reportage. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a déposé un rapport annuel naye exercice 2022-2023 na bureau ya chambre basse ya parlement. Azala qui accompagne les membres nyonso ya bureau, pe ya plénière na bango. Président Denis Kadima a déposé mon courrier jeudi 27 avril, rapport ya Commission électorale nationale indépendante. Boye bazalaki na cabinet ya président Christophe Mbosonko Diampwanga liboso bapanze sango patron ya Seni a to revendiquer ba réalisation moko ya ndenge na ndenge po na bureau na ye a justifié ki démarche oyo alobi ezali exercice moko légal po na kotia crédit na devoir ya redevabilité ya ba animateur ya ba institution publique nyonso mingi penza Seni a bengami ko rendre compte ya ba activité na nyonso oyo azali kosala na période ekei na avril 2022 tuna mars 2023 ba principaux points saillants oyo ezali bongo na ba différentes activités oyo bazali ko réaliser na nombre na yango ezali pe identification et enrôlement ya ba électeurs oyo euti kosila kala mingi te bakisa ba question organisation interne na oyo etali Seni lokola pression mission objectif pe ba résultat nyonso oyo bango esengeli basala ndenge Denis Kadima alobi na sentiment ya satisfaction ye abakisi ke globalement ba résultat ezali impressionnant pour une équipe oyo ezalaki mise en place na tango ya retard boye bango ba réaliser travail moko ya makasi lelo bakoki ko se féliciter pour l'enrôlement ba électeur et salemi na tango moko ya mokuse alongoli ba doute nyonso oyo ezalaki na respect ya délai constitutionnel pour organiser ba élection en décembre 2023 a déclaré que ba doute ezala lisusu te moto nyonso esengeli a se rendre compte que Moussala et Salemi ba komi na étape ya finalisation et peut consolider ba liste ya électeurs après ba koleka na loi ya répartition ba siège aussitôt après bango balobi ba kobanda cause ba candidature donc pour na président Seni alobi to komi na dernière ligne droite vers ba élection et sengeli boye ba ke ba 8 points moko ya non retour. Tokota bon la solo ya Seni bosonye ko simbete deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante Sena Bokuse Didi Manara président qui activité consacrée na ba journée porte ouverte ya Seni pona oyo etali nettoyage ya fichier électoral ndenge Stéphane Skande atalisian. Pour la troisième journée, boye organisation ya société civile, bango bazana droit et exercice ou ya contrôle citoyen ezalaki initié na nouveau management ya Seni occasion pour na Didi Manara ya ko rappeler na assistance quatrième axe ya plan stratégique puis opérationnel ya centrale électorale. Plan stratégique oyo ezali opérationnel ya Seni ezali kotia na disposition na yango 4 axes mobimba pour la construction ya nouvelle culture et inclusion pour na une grande adhésion ya Seni ezali kokoba na élection pour na se tenir le 20 décembre 2023 bo ezali important pour na bango ba na kosala échange direct pour na cheminer ensemble une organisation ya élection ndenge Didi Manara alobaki
Pe abakisaki pour la première fois management ya CENI ezali organiser ba rencontre ya boye pour ko permettre na ba parti nyonso oyo baza na processus électoral ba réalité ya toilettage ya fichier électoral pour na yango baza na besoin d'observation ba suggestion pour na aboutissement harmonieux ya processus oyo bosimba ke madame Adine Dor Omokoko membre ya plénière a invité ki organisation nyonso ya société civile ba travailler main dans la main elongo na CENI pour na offrir na mboka ba élection transparente, crédible et inclusive. Na optique ya ko impliquer ba partie prenante na ba étape nyonso ya processus, secrétaire exécutif national Toto Mabiku asengaki na bon sens y exercice oyo. Après clôture et identification et enrôlement électeur na aire opérationnel 3, CENI azali kosala sikoyo audit interne ya fichier électoral. Bango balingi te des informations eye bana koleka liboso na tina wana balingi participation ya bato nyonso baye bana kotala makambo oyo CENI azali kosala afin que nyonso eleka malamu ne asuka organisation ya société civile ba apprécier ki sens ya ouverture ya nouveau management oyo ezali ko concerner audit interne ya fichier électoral. Pe lisusu ba recommander na CENI aye bana ko confier mbala oyo audit externe et pas ya structure locale oyo azali spécialisé na domaine oyo ya pona makambo etali souveraineté ya état oyo azali indépendant lokola ya République démocratique du Congo. En prévision sortie officielle, il y a plateforme Union Sacrée pour le samedi 29 avril de Honorable Néron Mbungu, président interfédéral de AVC Ville Kinshasa, à Kitaki Bongo Moko sur le terrain na ba membre na Union pour na copier sa message au bolan électionnaire. Parti politique, autre vision du Congo et allié, bango bazali komilengela na ndenge ya kosakana te po na milulu ya samedi 29 avril 2023 oyo ko marqué sortie officielle ya plateforme Union Sacrée de la Nation. Bosimbake honorable Néron Mbungu Fumwabanga Moyo oyo azali président interfédéral ya AVC Ville ya Kinshasa akitaki mokolo ya jeudi na butu na stade de Martyr po na yemoko en tant que leader ya AVC Ville ya Kinshasa amona ba dispositif nyonso ndenge ezwamaki po na milulu ya samedi 29 avril. Honorable Néron Mbungu accompagné na délégation na ye atambolaki bisika nyonso alekaki ndenge nini komona podium ebongisami akendaki tina entrée 19 epai wapi batu ya AVCA bakokota pe bakosinstaller atali ndenge nini ba dispositif ezwami ba drapeau ya AVCA ezali kopepa se kopepa. Honorable Néron Mbungu Fumwabanga Moyo lokola mobilisateur de masse atondisami na esengo komona ke ba disposition nyonso ezwami po na milulu ya samedi 29 avril eleka na ndenge ya malamu. Na micro ya Info Lingala Fumwabanga Moyo honorable Néron Mbungu oyo azali président interfédéral ya AVC alobaki boye makambo ese bandi tokomi déjà vendredi toza 2h to ana kati ya Grand Libulu sombele suka le samedi sortie officielle ya Union Sacrée nde bomoni le Fumwabanga Moyo avec l'équipe ya AVC. Donc bana nyonso ya AVC entrée 19 Kobanana 18 19 20 réservé uniquement pour na bana AVC to sengi na bana nyonso ya regroupement politique AVC AE allié bana AVC bomoni samedi entrée 18 19 réservé uniquement exclusivement pour na bana ya AVC minga olobezate. Voilà minga olobezate za mambo ya samedi ndema bosimba ke mobilisation oyo déjà ebandaki kala AVC ezali ya kotelema na ndenge ya kosakana te na ville ya Kinshasa surtout ke Fumwabanga Moyo azali kolala te alobi mokolo ya samedi stade de Martyr ekoki pe kobukana wana esengeli to ndima pamba te mobilisation epai na ye ezalaka eloko moko ya dada. Na masolo mususu bosengi koyeba ete asbele cap 25 moko ya bascriture ya communauté famille chrétien oyo basokipaka na makambo etali politique ya basalaki adhésion na mokolo ya vendredi 27 avril na parti politique oyo babengi Alliance pour un Congo fort ACF na mokuse ndenge Christian Kengebeni pe batalisi biso.
mabe vendredi 27 avril kuna na siège ya parti politique Alliance pour un Congo fort ACF na mokuse bango banani Asbel Cap 25 oyo ezali moko ya ba structure ya communauté famille chrétienne na moto molo nango papa Léon Botolo Magoza toujours na souci na ye ya ko soutenir ba branche nyonso nde accompagnaki Asbel Cap 25 na nzela Jean-Noël Mounioka oyo ba mesana kobenga ye le bâton de Moïse et pa yuapi ba membre pe ba cadre ya Cap 25 bazalaki ebele entre Angers Stéphane Yuma moko ya ba cadre ya Cap 25 a présentaki ba cadre nyonso ya Cap 25 na simana yango Jean-Noël Mounioka oyo ba mesana kobenga ye le bâton de Moïse azwaki maloba kuna alobike ba institution ya mboka eza na posa ya ba chrétien na politique pona ko changer mboka boyeba ke message ezalaki bien reçu na sima nango honorable John Banza Lunda oyo azali bongo président national ya ACF azwaki maloba pona ko souhaiter la bienvenue na Asbel Cap 25 pambate bazana ba valeur ebele na mbala moko Jean-Noël Mounioka na Cap 25 basalaki adhésion na bango kitoko officiellement na sima président John Banza Lunda alatisaki écharpe likolo nango apesaki drapeau pe ba insigne nyonso tu ya parti na micro ya info lingala Jean-Noël Mounioka les bâtons de Moïse à Sololin nalobi kotala bakambi ya ACF ndenge na bango akozala pe ya kosala esepelisaki biso na masolo tosola na bango eleki basanza ebele tomoni ke batikali na nzela wana tosolaki na bango parce que tobengi un protocole d'accord na kati ya protocole d'accord toye na ba valeur o bango pe bazana yango totia yango topesa na makasi po tokende liboso po lobi soki de tomoni ke non valeur wana toyokanaki nango te tokotambola te mais jusque là tomoni était vraiment c'est les bons choix que nous avons fait bango balingi to na Congo moko ezala makasi Congo oyo ekosala ete bilenge na biso ozomona wana ebele omoni wana eza bilenge tozo encadrer bango to laksi bango te pona kosala musala esengeli kate ok na classe aux diplômes oyo banyo comme j'ai l'honneur non biso tozo lakisa bango comment entreprendre désormais Cap 25 na ACF mariage na bango ezali scellé vraiment ya sûr Na masolo mosusu boseye kosimba ete en prévision ya journée mondiale pour la sécurité et santé au travail oyo ezalaka célébré chaque le 28 avril de conférence moko monene esalemaki pe ministère ya travail na salle Romeo Golf ezali bona commune ya Gomela ni na reportage. Na cadre ya journée mondiale de sécurité et de la santé au travail oyo ezalaka célébré chaque le 28 avril le ministère ya travail ba organisaki conférence monene kuna na Romeo Golf na commune ya Gombe epai wapi batu ya ndenge na ndenge bazalaki wana na mama na likambo environnement du travail sur ENC en respectant les principes fondamentaux du travail nyonso kaka na bit ya promouvoir ba principe pe ba voix fondamentaux ya ba travailleurs bosimba ke parmi ba orateurs tomonaki pe présence ya yemoko l'incarnation de l'intelligence DG ya CNSS Charles Moudiaï Kazadi oyo azwaki maloba pona kotalisa importance ya journée oyo kuna azangaki te ko féliciter chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge azali kosala ba effort ya makasi pona sécurité pe bien-être ya ba travailleurs pe premier ministre ndenge azali kokumbe la vision oyo pe akumisaki accompagnement ya ministre ya travail Claudine Ndusi pour la matérialisation ya vision ya chef de l'État pour la DG ya CNSS Charles Moudiaï chaque jour selon ba statistique ba travailleurs ebele bazali kokufa pe misusu bazali kozwa ba makama na nzela ya musala na tina wana esengeli kozwa ba disposition pour na ko se prévenir na makambo oyo nde CNSS na ngambo na ye a innové ba stratégie ya ndenge na ndenge
te mpona kose prévenir na bariske ebele. Na ngambo ya secrétaire général ya prévoyance sociale Monsieur Emmanuel Lokomo atalisaki importance ya journée oyo surtout mpona ndenge ezali ko rendre hommage na ba travailleurs nyonso oyo bazali victime na ba maladie pe ba accident du travail. Non, voilà, en tout cas, na niveau ya ba entreprise nyonso, faut bazala ba médecin conseil na bango. Ba entreprise bazo ba travailleurs, ba combattre la bango, et c'est la maladie, et c'est la accident, et c'est la matériel pour que travailleurs nyonso abattre la pour la famille na. Bosele koyeba ete compagnie africaine d'aviation CA ezali bon koko ba ko servir ba congolais na musala kitoko azali ko sela bino eritima pandémie reportage. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi na masolo ya culture bosenga kosimba kele sape ya papa Griff akolive bongo de concert na orchestre na mobimba ya liboso koselma bongo na couloir sao basende pe ya mibale na couloir Madia Koko na matonge ndenge gitima pandémie atalisi yango Toujours na cadre ya idéologie bagarre à boule nde mwana mboka Papa Griff le sapeur d'état le magistrat suprême de la SAB patron orchestre contre-attaque génération Nganchede abengi bino nyonso boya ebele koyoka bandule kitoko rumba SAB ndenge bazali kobenga yango musicien oyo aleki ba musicien nyonso azali kobeta ba rumba kitoko rumba plus SAB yoka rendez-vous oyo vendredi 28 avril 2023 Nangonga 18h na couloir Sayo Basende oyo ezwami na quartier de Bonhomme na commune ya Matete boulevard Lumumba pene ya station Shell epai wapi mobangi na concert ekobeta makuna wapi epai bana changu nyonso babengami koyoka ebele rumba sap droit d'entrée ezali nini ten likambo ya kobanga ezali ten olati kaka kitoko c'est-à-dire obeti forme na ndenge ya danser po okota na rendez-vous oyo na couloir
Sayo Basende. Rendez-vous ya mibale ezali bongo hommage et pas ya Papa Wemba Bakala Diakuba 100% star le roi de Molokai Oyo akozala lisusu immortalisé et pas ya sa père d'état Papa Grive, le magistrat suprême de la SAP, Wanande, Rumba SAP et Kobetama toujours en orchestre contre-attaque génération Nganchede, orchestre mondial, patrimoine international, Bako Sekou sa Papa Wemba, na couloir Madia Koko, Wana Ezali, le 1er mai 2023, toujours Nangonga 18h, droit d'entrée Pekuna Ezali, au Lati Kaka Kitoko, au Beti Forme Nandenge à danser, Ndenge sa père d'état à Lingaka, au Koyoka Rumba SAP, Barumba Sap, Banzembo Kitoko, et pas ya collègue, ya Michael Jackson, le sapeur d'État, le magistrat suprême de la SAP, Oyo à l'équipe musicien Nyon Sonandoule. Boya et Belé na rendez-vous Ibale Oyo, Boko Zala de Cité, Boko Sepela, Pambate, Rumba Sap, ils allaient vraiment Rumba Kitoko, Oyo ils allaient défendre musique ya République démocratique du Congo. Na masolo ya santé bosoko kosimba ete potopoto malonga pona bana na bino ezali kaka moko na kombo ya Protivap yango ezali kokipe acheter mikolo pe bana bakoki na moko komela yango reportage. Yena zoko ya bien bébé pro azoko ya bien po ayaka Protivap bongo bébé ni pipi c'est etumba na pota pota ndeko na ngali comme moi ezolela makasi bo ezoloka ntina balabala yeka boye alia na pasi mwana oyo mwana kolia na pasi te est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango tala bébé pro ye aliaka kaka Protivap bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo bébé pro banda kuma kuria aliaka kaka Protivap butala ekole linai Protivap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Protivap tala lelo yo bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto Protivap bino kuna chimaka te aha bitso nyoso tokobina dansa babebe toke baya bayi yango chante kitoko nzoto makachi mboka mobimba echita yingi yo ha Protivap potopoto kitoko pona babebe pro topesi bango place info ya bajournal na mongongo ya héritier Mapindemi. Mbote pe boye ibolamu na info ya bajournaux ya poko ya lelo tofongoli na journal le journal auteur alobi RDC Tshisekedi tokomi na tango ya bilan confrère ake musika pona kotalisa ke ba sondage ya ndenge na ndenge esalemaki ezali kotalisa ke population na ngambu na ye bamoni makambo ezali kotambola na direction moko ya mabe pona gouvernement ya Félix Tshisekedi bosimba ke ba réaction ya ndenge na ndenge ezali kopesama oyo ezali kotalisa ke makambo ezali kotambola vraiment malamu te. À quelques 8 mois ya élection oyo ekosalema na République démocratique du Congo population bazali komilela nde na tina wana auteur alobi tokomi na ngambu ya bilan oyo esengeli gouvernement ya Félix Tshisekedi bayeba na kotalisa liboso ya population oyo baprometaki makambo ya ndenge na ndenge na tango ya campagne électorale. Toke na ngambu mosusu journal exclusive RDC abeti masolo alobi gare na syndrome Ramazani Shadari pona oyo etali sortie officielle ya plateforme Union Sacrée de la Nation oyo ekosalema mokolo ya samedi 29 avril na stade de martyr de la Pentecôte epai wapi mobilisation ezali kosalema baparti membre ya plateforme oyo Union Sacrée bazali kosangisa bato ya ndenge na ndenge pona kosala plein na stade de martyr de la Pentecôte. Auteur ake musika pona kosala analyse pe koloba FCCP na tango na ye asalaki ba plein pe arenisaki ba parti politique ya ndenge na ndenge kasi ba plein wana et permettaki na Ramazani Shadari te abima président de la République démocratique du Congo na tina wana Union Sacrée de la Nation et sengeli bakeba
na syndrome ya Ramazani Shadari ndenge confrère à ce que fitotikali kaka na même journal akomi na inalobi bazali ko défier ouvertement ba force militaire ya EAC na République démocratique du Congo ba M23 bazali ko koba ko trôner na ba territoire oyo bango bazali ko occuper bazali ko sala semblant ba retrait kasi en réalité Rwanda azali ko renforcer ba position na ye na tina wana société civile azali ko exiger requalification ya mandat ya force sous-régionale oyo na départ balobaki bakoya pona ko attaquer ba rebelle botikala malamu. Nandele info ya ba journée on est au boucler journée bino bolingaka mingi fo lingala journée ya peuple pona peuple kasto kamola bongote sonto photo pesa merci mingi na gor tingo zaki bon estimé ya caméra montage semaine bongo na pichu match pe bose ko ebete journée zaki superviseur yemoko héritier mapinde mu sous connaisseur Stéphane Skande mando to côté mikolo zeli ko ya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi